En tout cas, président Werrason, une fois félicité à Bananae, Bazaki va guérir na terrain lelo, etika histoire, etika maison mais. Problème on y a au Komananini. Au moins déjà président Werrason Azalaki. Nenge koma kiwana. Lelo mambambo libosa mbongo centre Azalakate. Et comme na bilo mususu, Werrason a comme mona ke et comme ko koma guerre ya Werana Jibe. Le PCD attend. Pour côté tant comme un sous Jibem piana et Wenge musica BCBG. Côté Bevenson on a besoin pas comment Werrason et Wenge musica maison mais. Soyi babandi côté la grandeur na bango, un sous tata olinga loko wana te. Fondé Marcela a olinga yango te. Pour celui qui était le fondateur. Ils ande batu balongwa ki orchestre, batiki orchestre. Batu batika ki orchestre. Donc ya olinga pe ba koma bongo kuna pe. Ekoya Prince Alain Makaba a olinga te ba kunzai. Donc si je comprends bien, il aurait vraiment que Wera a se retrouvé na batu mukie, Isaki libéral te. Selon Tutu Kalou. Selon Tutu Kalou. Que président Werrason azalaki libéral te. Yango moni bango balandai na bango et en plus lisusu sérieux on a fait de l'amour et kotoka. Voyage et pas président Jibem Pia Zaki bebu. Siko wenge baza trop na besoin poto. Pour ce total sérieux un peu bando qui ne ba poto bebele pe bayar na ba on est l'autre côté. Pour poto sérieux en zande zalaki te pour les l'homme na zande comment sérieux un peu ça il pour mon amuto msu ketcha Chine passe mais les lo Chine comment et comment pas orchestre mo ba ko ke na ba poto te inane so kuta ni otaka ah oh musicien. Wera Kebwe Jiba Kebwe premier album Titanic intervention rapide. Et le deux albums a marché des disques. Comparativement, n'a vraiment gagné plus terrain. Il y a le côté mabete président Jimé Pianazala n'a nous pas gagné. Azay a gagné pour ce Titanic total et ça marque pas JP Kiss. Qualité à son. Ils arrivent na yangote. Ce qu'on a toqué général même qualité arrangement orchestration danger to côté na biso faire présent nini wana Titanic edindi pas faire bandi album to batu basaki moi ça va c'est wana ngai pe na mawa ya nzambe na koma yi mutu ya maison Werrason a écarté bango pour makambo mbongo mais apparemment pe Werrason s'est donné trop que bango temps mususu nako se donner wana nako se donner te bango nyonso batikalaki déjà ba maléré na tangu wana po moto ekeibo na tangu ande batikala bango tu mutu to akoma kana souci bon repanzani mais soki to babiso ba ime tozaka na motema ya malamu o ezalaka ke ozamna na motema mobo ya malamu ozotala note nena bo masto esika to uti te. Pour les meilleurs et les pires yango wana et ata mambala atoka bulakaka po na musique za msu ozo senga na kwena sepe boye na kutsa banzembo ndeza msu wera kutsa banzembo ebele koleka bango a gagner pe ka mbongo koleka bango libanga ya wera na tata msu ezaki monta mon côté. Emergence TV, USA, base, Congolais amour. Déjà ouvert, Emergence TV, base. C'est l'imputo. Ça va faire bosser là. USA, bienvenue fidèle internaute, chers abonnés de Emergence One Télévision. Le plaisir est encore pour moi, Arnold Domi de M. Sapis. Donc plaisir est dans ma casse pour la famille Emergence parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre partout à travers le monde. À niveau à Paris, ils ont vraiment là, à niveau à Londres et surtout à niveau à Belgique et pas le mystérieux depuis le royaume de Belgique que je salue en passant. Merci vraiment de votre soutien et la minute même na Brésil, même na Australie parce que chaîne Nabino Bolingara Mingi Emergence One Télévision et je suis à la présentation de cette émission où vous m'avez toujours pour informer Bino et surtout pour nous mener Bino Malamu. Un grand merci à l'Éternel Dieu à permettre encore tous à la envie.
et surtout peu moto ta la biso partout sur mayo. Donc ça vraiment bien, ça vraiment bien nzamba battre là qui le to zali lundi début à semaine donc nzamba battre les biso et tout ça na mois de mai donc très bientôt là tout aussi ça peut mois de mai on peut pour que tout compte encore dans mois de juin donc nzamba za na biso toujours parce que to ba que 2022 année de bonne humeur. Peu importe la circonstance, peu importe la réalité, toujours faut garder toujours bonne humeur et vous avez vraiment malade. Un grand merci vraiment à l'équipe technique où ils ont toujours assuré par mes comportements et on a respecté rapidement ils ont toujours accompagné na Junior Kapa Papa na Gigi et surtout ingénieur Fabrice Mutombo. C'est vraiment une famille et ils ont toujours entouré na Tariq Ngang ou les richissimes journalistes en Zambie. Et comme la famille émergence est tellement grande et je vois aussi Carlos et José et Sandra Ntumbambabu et namoni lisusu kaka na kati ya famille on namoni Kilesi namoni Gouv le Gaulois namoni Yampaka ou azali moka ba invité parce que la famille émergence est tellement grande et surtout tellement unie donc biso même makambo na ba manière mususu raison pour laquelle bon on se comprendra facilement tout ça capé à tout moment et lelo comme sujet nous allons parler de Wenge parce que actuellement on n'a qu'un seul événement aux Ali, le 30 juin, réunification à Wenge, prestation dans le stade des Martyrs. Le nom pas tellement le bagamo mingi pas capable éviter moi histoire de ma solo à Wenge on peut bien non seulement à Wenge à Zaiko pas yebi à quartier latino yebi il y a S grave pourquoi bon ayi parce qu'il peut azam moko ya bana ndako mais le to bito sono n'a pas comme ma solo à Wenge. Ma solo à Wenge pourquoi parce que tu es que Wenge les acquis orchestre monnaie c'est qui fierté il y a musique congolaise et mima qui drapeau à Mboka partout à travers le monde il y a comment qui na niveau mo pe comment qui na nemo Wenge on peut kabwana ki mutakenda ka sala ki aye jiba kenda ka sala ki aye wera kenda ka sala ki aye ba yo koma susu kuna avant même wana ba Marie Paul ba kenda ka Wenge panzana ka Wenge et ko évoluer lelo tito koma lelo Wenge et boti bana ils a parmi les rares orchestres que le na Congo oyo ils ont une génération peut influencer génération lelo idéologie peut philosophie oyo jeune quinois ça les là ils ont philosophie Wenge philosophie à bon chic bon genre même philosophie na ba mimongo na musique qui va influencer ba orchestre est belé à époque wana quartier latin otoyebi ya Quadra Kouraman Kofi Olomide Songa Mbeli Babetaka du Kofité monsieur institution à une certaine époque il peut comment qui va musicien peut pas se comporter alors quoi ba musicien à Wenge on a aussi remarqué que Kofi Olomide a modifié qui voire même musique naie peut bien que Kofi Olomide a zoyemba ba parole belé mais à un certain moment comme appelé quartier latin où on appelait que non Kofi Olomide mouké 5 ou 6 vocales ou soit 6 vocaux non qu'est-ce que musicien au 4 au-delà à 5 vocaux fallait moko na nefakata ko na 15 vocaux bois ko na 12 montana ko na 9 mais or so yena ba 12 wana babia sala sur 3 vocales babia sala 3 vocaux pardon Eric tout temps ça sala 2 vocaux Modogo ça ta musu 2 vocaux mais album ezakita musu na 11 titres donc allez-y comprendre influence peu impact ya Wenge au basala la musique na biso de là avec impact to beta comme solo il y a le plus grand vainqueur ya Wenge est Jibem Piana le plus grand vainqueur parce qu'il y a quelqu'un qui a position de force est Werason azalaki perdant et ce qui c'est avec un pack sur ma solo on vraiment bien avant vraiment la bandango je dis encore un grand merci à notre partenaire officiel Papi Sapo chef de ville après c'est encore Mbote na monsieur Bill Mobuka depuis les États-Unis et sans oublier base émergence soit en télévision au niveau de Michigan namoni l'amiral Freddy Bozil ainsi que la première dame de Michigan maman Micheline Mputu. Merci vraiment dans le soutien, merci dans le conseil, ainsi que Baz Hortense Mbombo, Kadim Poutou, Emmanuel Bolingo. Tous en avons toujours ensemble. Et Frafungol a déjà chanté un Brian Paka. Parce que tous en avons un Paka à 25 minutes, moi chaud. Tu vas commenter, c'est de développer le plus grand vainqueur. De développer ce sujet. Ouya Paka. Bonjour, bonne semaine. Bonjour, Mido, M. Sapis, Kando et Aminga Lissousou. Plaisir pour tout cela.
na balandi na biso émergence pe ya mokili mobimba ezaka ya émergence te ya mokili mobimba po bayoka lisusu oyo toye nango ya malamu po bayeba nayebi ke batutu baza déjà na établi na minute donc bazosepela oyebi ekoti maître zet balebele porte-monnaie magique Glodio iPhone agora Tracy Dinana wana tike elengi et puis na jogo nanga parvi bosu papi chokumbana na bandi na on bata tirki comme ça na autant on opesa makambo wo ezala mais comment vous tapez batanga billet tirki na bi goza doyen na botelo bienvenue sweli mais c'est penalty comme tu as tiré les sous mais loko siko na zo bossa na tirki l'équipe Paris nakokaba bon tant musuba oyo bakabaka wana parce que na yebi batanga Paris batoka ba Aristote Misimi batoka ba Blanchard batoka ba Francine Dombe Kadicha ma oncle na ngai Martin Cecibo ainsi que maman Clarisse Cecibo donc basolisa nga vraiment kitoko bana en France na race d'Abraham NM la préférée de tonton Somme donc le lob nato sur la mido tous à la 100 euros boyo 100 boyo po ba komi menasaka biso na banzela oui raison pour laquelle pengato avant to ko tapena na vie facile na biso yampaka je sais pas ces derniers temps doka ba sangoki yampaka vous avez qui menacé et bazotino déjà ba message moko déjà ya ko to le baron deni ba message moko ya avertissement quoi donc tu es à tout moment averti que faut bon que soit langage na yo tenir ba langage mo oyo ils ont dérangé vraiment je signale vraiment la présence de VIP na Sibasele maman bagoloise donc so moni na Sibasele komisi nzambe donc comme je disais le loya pas ka ba propos ne ko déranger ma kasi je sais pas to be on ba vérité to ya randi pena ba critique to za na défaut moko ya ba congolais to komaka na mutu azosa eloko malonga te ka côté langa ce eloko zo bo ma culture balingi te to lo baka vérité au moins même émission auto ça thème o bimisi o ezama kasi le plus grand vainqueur ya wingi le lorsque tant on solango na pesi makamu ao au moins na ba commentaire et le moins na ba commentaire ya normalement obanga opesa même numéro et comme tina numéro que au moni makambo lobi mabe yo soki to zio mais loko la vérité za nango lisasité to lo baka o eza vérité ba o ba okanela nga ba bokanela na bino na oloba nga ka vérité na bandulu baka ba vérité. Oui, merci Ampaka. Donc, tout le monde est solo malamu. Oui, mais cela vous 4x4 bien parce que tu vois qu'il y a une émission où le sujet est tellement vaste et puis tellement riche. Où tu vois mais le autre ça moi partie où elle bosse dans la première partie. Yampaka Wenge 4x4 dislocation na yango. To bandana no na nazaki na position de force. Tant ma solo wana ibandaki. Bon. Position de force, ezaki pas papa chez JB Pierre. Comment? Pour amemaka au satire mobimba orchestre. Pour nangambu oyo ya fondé Masela, président Ranson, na Tata Dominguez, na Ferregola, na Christian Mabanga, na Limbonda, nombre batikala yango wana. Na neli susu japonais a utarapoto aye pour renforcer. Ah japonais utarapoto. Pour japonais zalarati. Japonais zara na poto. Japonais aye pour renforcer. Ok, c'est né etikala wana. Papa chéri qui na bateau tout bazaki grand. Surtout qu'il y a une attaque champ qui na Olympela, akenda ina nokolia semeli ya Demingongo, pe akenda kina Viena biso Blaise Bula ona mesami ko benga Moscovitch. Akenda ina ye déjà bazaki orchestre mo bazaki plus makasi. Surtout quel suna sima kutu ezaki dégâts. Surtout quel suna sima ezaki dégâts kena ba Titinal Capone, akena ba Sege Maniata, akena ba Maître Ficaré, akena ba Burkina Faso. Donc ba il y a passé Kusangila. Donc akena na orchestre presque mobimba. Et pourquoi une grande partie orchestre ngwana ba ndimaika kula na JB Pierre pendant que we Ranson pas aki parmi ba influent ya Wenge. Ah, alors si il faut que na place wana ezalaka na landaka émission moko boye kala ya frère na biso Tutu Kaluji pona e alobaka ke tangu bango ba ne ko voyager sérieux wana we Ranson apesa bango $100 na voyage tout $100 alors tangu Alain Prince aye ba pesi je sais pas Alain Prince ba utaka voyage mo ba so ba 300 so ba 400 yango bango nyonso batenaki bonke président Ranson azala lisusu te yango moni osatire wana mingi nyonso balandaki na bango côté ya papa chéri JB Mpiana po bayebi ke Alain Makaba zakuna ba obanda kozwa mbongo ya bien
OK. Bana ozwa mbongo ya bien nzambe ka ye mo abinde abomisa makambo na ena lelo ne bakoma na ba piste oyo bazana. Donc si je comprends bien, il est vraiment que Ouera a se retrouvé na Batumukie, Isaki qui Azaki libéral. Selon Tutu Kalou. Selon Tutu Kalou. Que président Ouera son Azaki libéral té. Yango moni bango balanai na bango et en plus lisusu sérieux on a fait de l'amour et kotoka. Voyage et pas président JB Mpia Azaki bebu. Siko wenge baza trop na besoin poto. Pour ce total sérieux un peu bano qui ne ba poto bebele pe ba na ba on est l'autre côté. Pour poto sérieux en zambe zala qui te pour les l'homme na zambe comment sérieux un peu ça pour mon amuto msu kecha Chine passe mais les lo Chine comment et comment pas orchestre mo ba ko ke na ba poto te inane so kuta ni utaka ah oh musicien so sérieux ba la na pe batalaki nombre de voyages au ezali kuna batali intérêt na ba po mutu na vie ya luka intérêt na ye. Donc je vais qu'il y a un producteur, je vais qu'il y a un contrat, Azaki trop fort. Donc Azaki vraiment fort. Fort réaliste. Et c'est quoi yo? Ouera Kebwe, Jiba Kebwe, premier album Titanic, intervention rapide. Et le deux albums a marché des disques. Comparativement, n'a vraiment gagné plus terrain. Il y a le côté mabete président Jimé Piana Zalaï nanu ka ya gagner azai ya gagner pour soit to Titanic total et ça marka a pas JP Kiss qualité à son ezali na ya ngote soit kuna toki général oh mambika yo motema na ngai même qualité arrangement orchestration danger to côté na biso faire présent nini ona Titanic edindi va faire bandi album to batu basaki moi ça va c'est yana ngai pe na mawa ya nzambe na koma ki mutu ya maison mère ba fan ebele balandaki na mawa ya nzambe te balandaki wera te balandaki wenge oyo mususu na mawa ya nzambe. Pourtant, on a tout le monde ouera te po ils maison mère Adolphe Dominguez pona mawa nzambi ah neni baninga bakeibo batiki bango bu. Bon toko le baké JB alors mené ouera 1-0. Ouais. Le deuxième album la bango bima n'a marché parce qu'il fallait progresser qui peut déjà progresser déjà parce que oui rappelle de son côté à talaki que n'a travaillé la première disque n'a pas nani piano peut qu'on a travaillé donc c'est que c'est deuxième fois peut faut y a sous alors oui na deuxième disque avec comment et concurrence c'est comment il niveau ni concurrence c'est avec comment pe elongula complexe na mitu lisusu il y a ba musicien il y a wenge musique à maison mais tant quoi ba 8 ans au kende poto. OK. Donc ba ke poto na poto pe niveau ya kei o bazwa ki bango. Et comme ici ba on peut ba musicien. Ba outi voyage tout le monde ba ki c'est bon. Ndé kuna ba ye ndé koto pe ba ye. Et loulou pala la maman et côté na terre. Maman partir na ce terrain Kabwani directement. Et comme bino pe bokeina ko sala enregistrement na studio ya bien qualité ya son ya bien, ba clip ya bien, né pe koto bazo sala. OK. C'est comme on peut sur le terrain. Et toi le facteur étoile est comme ça. Comment ça? Facteur étoile est comme ça. Na nenge pe ba séparation est comme koya. OK. Glory iPhone agora na yebite so na zolo ba mabe. O pe na zolo ba mabe. Nenge siko côté na côté pe ba séparation le sous bandi koya ti to na mikolo ya lelo o ba e ko zonga na. Donc tous en place on a jusque là déjà combat et comment qui un peu équilibré. Voilà combat déjà comment équilibré. C'est comme au Kenya donc c'est que Jiba Baxi point vous va pas marquer point 2 comme ouais rendre ailleurs ko rejoindre. Donc Jiba Baxi déjà na top. Oui, je na bato bazali ba professionnel. Ouais railler ko remonter. Ouais remonter ce que va commis boy. Va commis en égalité et comme côté yo beti biso peto beti. Beti biso peto beti. Beti biso peto beti. Oh te ba ke wenge ba el pari pesa. Là qui ba sekana pe el para hotel ko beta ba album ba couvre feu ba wenge ba pepe belé. Mais wenge etikala kaka ezali kaka wenge ya BCBG na wenge musique maison mère. Alors sur le plan artistique bana oyo ouera o encadraki to bana o Didier Masela encadraki na ouera na Adolphe koto pe JB na nani Alain Pela et tout consort Blaise Boula et Blaise Boula génie à guitare. Oui à un certain moment koto pe ba séparation continue na wenge BCBG koto pe ba séparation côté parce que ba tika la pena JB Piana ouera son
ce que les babanda qui guerre wana parce que c'est tournant peine ça la place wana parce que les babanda est-ce que guerre wana nani est-ce que position de force et puis une position de force comment président Ranson dès que orchestre utaka première poto déjà ils ont un monopole à munene na mboka donc na ebito ne poto qui ne ko bakisa bango force moko et comment déjà ko zo monopole ya mboka et en plus pe wenge o ezaki na ba jeune ke kuna po chai ya ngenga zaki mukolo kibensa zaki mukolo par rapport ya ajo ba Bill Clinton bazalaki nango ya ba ajo ba Papa Hervé bazalaki nango bango bazali ba jeune makambo bango bazo sala bango kuna mso azoyoka soni po ba jidel ba mikolo par rapport à ba bindombi makambo oyo bano bazo sala bango kuna donc tokeika na mama muziki ndenge za msu banzelo bango bazozwa banzelo na bango bazozwa bango te ya msu koto ekoma petit mo alambelaka ba créer mo influence petit mo azaka na nganda na ye ba kenda mo kiliko koto ezalaki te parce que ba côté ya JB côté BCBG ezalaki te koto force banduya musicien qui maraboati te il faut bozalaka tant on a pas papa Kofi ba artiste net ba fali pour pape ba bimi on a kusa baye bazape na moto comme guerre ya ba jeune koto esalaki boye na boîte koto esali boye koto esali place maison mère tellement bana wana bazali na maison mère bazali ba guerrier force et pour place wana oui rançon na bande ko sala te zaki bana wana donc bazo sala guerre bandi ko yali so bande tomba espère nous laisser na mino ko bato kubi babindo baleka ka faire les kaka j'ai des les kaka ndu ya force wana et ko ya yango force wana pe et yaki ko sala maison mère. Donc si je comprends bien, affrontement nous a plus entre le musicien et non validé. Pour tant wana net na boîte yo sanga papa chéri aouya ko salani. Pour papa chéri aza déjà JB piano. Président Ranson aouya ko salani, aza déjà Igwe de la forêt. Donc ils arrivent que bana wana ndemutu tant ba ko sala remontada wana et ça qui force wana donc en tout cas président Ranson une fois féliciter bana na e bazaki ba guerrier na terrain lelo etika histoire etika ya maison mère. Oui, mais bien par exemple, il y a une histoire moi belle et arrivant des JB BCBG tu as eu mon tu bien que l'idée les bakenda inde wala mais tu sais comment que Blaise Boula les makaba balongwe côté on avait tout monde kuna pe ouera atika lié boko tata kei fondé ma sera kei donc ba soupçonner les leaders là qui ba triquer ba master problème ngo ya ka okoma na nini au moins déjà président Ranson azalaki ndenge komaki wana lelo mamba mbongo liboso mbongo centre zalaka te et comme na bilo mususu Ranson na komo mona ke et comme ko koma guerre ya wera na JB de PC de attendance pour koto tango koma amsu JB piana et wenge muzika BCBG koto pe venso na ozana beso ba koma Ranson et wenge muzika maison mère so yi babandi kotala ba grandeur na bango amsu tata olingelo ko wana te Fondé Marcela Aolinga Yangote pour celui qui était le fondateur. Ils ont des bateaux ballons, ils ont un orchestre, batiki orchestre, champion Bouba le monde, na évité mamou na zolo basso na zokosa. Bateau batika qui orchestre. Donc ya Olinga pe ba koma bongo kuna pe. Eko ya Prince Ale Makaba Aolinga te ba kunzai. Pour comme na bilo musu jiba ko mutala. Ba bilo ko musu so ya ko ko signer zai. Et ils allaient subinoter. Donc alors, il faut comme un leader. Place c'est comme qui est influence, c'est comme comment même pas ba musicien. Les Ranson a comment qui convaincre ba Papa Hervé, ba Bindombe, o ba qui ko so ndingisa yako benga na Tata Dominguez. Donc c'était un coup monté. Et ça va coup monté. Oh. Il faut faire muninga no bozana zuwa te ninte bo kabone ya nini lelo to yo mona ba réalité bazo ba ke bazaba ninga ya mwana boye soki auparavant motema ya mbongo po mbongo aza sata talaka dollar nde afina misu ko yebisa na ndako te au moins $100 nde afina te parce que bazo pesa on ebele donc au moins ka ba misu ya ofina na vidéo mona talaka ba bazo lokanga partout et comme ça motema mabe et comme ça motema mabe yango le consolateur ko kabona na bango wana ezobota ke botika na suite ya makambu ya mbongo yango pe lelo ko sangana na bango basangani kaka pona mbongo donc bakabwana pona mbongo basangani pona mbongo. Alors place na bolingo eza place ni te ezate bolingo zaka ande na makasa mbongo. OK, tous donc ali sous place aux arrêts qu'il y en a déjà on expliquer que fondé na Adolphe Dominguez
Werason a écarté bango pour la mbongo. Mais apparemment Werason s'est donné trop que bango tant mosusu. Nako se donné wana, nako se donné te bango nyonso batikala ki déjà ba maléré na tangu wana. Po moto ekeibo. Na tangu ande batikala bango tout. Mutu to akoma kana souci bori panzani, bori panzani, bori panzani mais soki to ba biso ba ime to zala na motema ya malamu. O ezalaka. Ke ozamna na motema mobo ya malamu zotala noté nena bo masto esika to uti te. Pour les meilleurs et les pires yango wana ya tamambala atoka bulaka po na musique eza emsu ozo senga na kwena so pe boye na kutsa banzembo neza emsu wera kutsa banzembo ebele koleka bango a gagner pe ka mbongo koleka bango libanga ya wera na tata emsu ezaki monta mon côté fonde pe abwaka ni mutu te nga pesi na ka exemple soke ezaki bolingo wana eza neti lelo président Rossel Roxal Fabrice Tchendel Neazo bimisa mbongo kosomba batu bajiduka c'est mbongo ezonga raté po bateka rapé jiduka te so cher neni eza azana volonté ya eloko wana yango azo lakisa bolingo wana azo partager même quand ndenge maître zet balebe le porte-monnaie magique azo somba bajiduka na kalamu eza te po la kisaleki mutu opa eza ke bolingo wana ezali même mabango pe soki bolingo wana ezalaki poti Roxal bimisa mbongo eza te kaleki baninga aza sikolo na volonté wana ke na kosomba mbasu na kosomba nani yango wana donc siko merci vraiment paka et nous éclairci biso place là to moni kotoyo nani Blaise Boula akei batikali nano alempela na JB puis na ba mission parce que mutalonga mwana liboso alema kaba na Blaise Boula JB akebe bakomi préparer TH donc artiste mbale bazaki souti bakei batika jibena ba mission na ye koto pe to mona quelque temps après Didier Masela akei Adolphe Fakio sala wenga tonia mais Didier Masela na habité après wana donc il y a une histoire idée ça so qu'est-ce que ça wengete non lobi neti ba age ya ba fondé Didier Masela age pusana kitalaka mutu asima pona ko sala lisusu orchestre na age ya zalaki eza facile te ko sala orchestre eza mbongo eza ba poids par-ci par-là déjà soki bango ba wengi on etikala eza po déjà misise zalaki misise zayi ko kata nota étape likolo misise za déjà ti ba fondé lisusu akoma banda lisusu ko luka ba petit abanda ayeki pe ko sala orchestre basana banzebo mawa wenge mwana na moneli pasi wenge wana orchestre Masela nzemo wana je crois bien ngote oui bon on délivre l'impact siko yango nazo pesa makambu donc nazo bimisa ba histoire yango nazo bimisa ti baloba bakanela nge bele pe baloba bakanela ngana emsuma ma musique ba yebiti o baloba na ke yo omoni yo kona de toi mai par bi bosulo talela makambu merci Mpaka wera JB pena batele mi boye siko batele pena wera JB biana alors na batu mbalene batele makiana ba beti ba concert ba beti ba Zénith ba beti ba Martyr ba beti ba concert belé alors qu'est-ce qui est fait est-ce qu'il est carré comme makasi entre batu mbalé et puis na parcours na bango kinoto comme lelo d'après Mpaka le plus grand vainqueur est nani et puis qu'est-ce qui a fait à ce que écart on a fait comme qu'est-ce qui a fait aussi à ce que l'autre Azwa avance. Le plus grand vainqueur na masolo c'est Werason. Comment? Hugues de la Forêt. Tina mo ya lelo Werason azali azosalaka d'événement ya minini. Papa chéri, il est papa chéri seul. Mais Wera moto wana apanzaka yango. Wera moto wana panzaka yango ti lelo atabano baye wenge lobi oyo baye wenge ya Wera lobi so talié bo sentir que musicien. Mais quand tu dis que Wera panzaka yango je peux te dire que apanzaka peut te dire que ba lempela bazalaki te dire que ba shaingenge bazalaki yo ba ki shay pet oh na ba shay mais lelo so yebisingata ba musicien oyo ba yasika na BCBG na yebi bango te o ba esi ko lelo na yebi bango te maison mais weba na yebi bango netina na yebi Dinara na yebi parfum d'hiver na yebi chinois t'as déjà raconté Misato wale ba koko wera ozotanga ba oyo bazana ici ko o monique ba yebani ata na yebi GB abeta accompagnement na yebi Sarah Solo na yebi o babenga so petit makaba wana
nayebi ozomona te ke soko tangelinga boye ke epa ya JB Mpiana bayebani te malgré orchestre ezaka kana batu oyo ya JB batikala ti lelo o JB so abeti partout oyo ya betaka batu naye ya classe o baloba classe bayaka na bango bayaka na bango bonne ya betaka chaque dimanche en tout cas ezaka concert ya bien tozolo bateke tozo critiquer mais mutu abima vainqueur na makambo nyonso ya wenge c'est Weranson po lelo soko tali bango nyonso wana nani abetaka wapi apa papa chéri na Weranson. Il y a pas ça la différence entre fonctionnement Wenge BCBG puis na Wenge Maison Mère. Te ya Wenge Maison Mère eleki. Ya Wenge Maison Mère eleki. Eleki no mais ko limbo ila bisongo na eleki no ndenge. Lelo Maison Mère yoka ko Maison Mère abeti na bumbu. Maison Mère abeti na Selembao. Maison Mère obeta eza bazo zaka na activité nyonso. Papa chéri vraiment toke na ninga mabete na calendrier na eko yoka ko abeti na Selembao ya rapasi. To yoka ko abeti na ville. Abetene donc akoma osuka ka concert na ye na ville 1.3 fiso bulu kutu atala nga na yebi ki azali fan ya BCBG ko silikate na zoloba makambo o eza bien président Gilwamba Popol Bané wana Paris Mimi Iboko na yebi ke bazotala bo silikate na zoloba o eza réel. Oui, on peut aussi dire que l'une des armes où est celle qui vraiment que Weranson a malmené Wenge BCBG. Trop bien, on veut stratégie et jouer qui stratégie et jouer qui makasi stratégie et jouer makasi na c'est la stratégie wana yango na zoloba pe azalaki na bana o bazalaki makasi na sa stratégie wana stratégie ke boyi asali na batumo lokola ba ajani tala na mutu modèle wana lokola ba ajani oka batu ba kwiti ba kuma ngali ngana nga jeje donc na façon na yi azape na baninga na ye oya façon na ye wana balingaka ye donc bayaka Wenge musika nsome pona ajani donc azali na barasi tout azali na barasi tout ezali pe na batu oyo ya modèle ya limbonda bayaka balingaka na bango ka doyen vous comprenez ce qu'on est jango kendaki et kendai modèle wana papa chéri azali na ba musicien roi ba JDL na temps wana déjà futela na limiter lupango mobimba et peut facilité mais JDL na stratégie ya musique que la cause ya l'équipe aleki nani Bikou le Brun la cause ya l'équipe Bikou le Brun so yé na stratégie ya musique babindo maleki JDL bo babindo mena lelo ke abetaka lisu musique te to zelaka nzembo na to yoka na dynastie mais so bimisi bango boy na terrain nto ezali ta ndombe ta babindo mais VJDL a na cité pour batu baye ba eza mwa pasi faut zamna bato bazindaka mingi na bosolo ya makambo ya musique. Donc jeunesse avec musique à Maison Mère, ils ont une influence makasi que je sais pas n'avait en vieillesse il y a musique à BCBG, je sais pas terme une trop utilisé place là parce que bah musicien à BCBG bazaki plus âgé qu'il y a Maison Mère. Mais en termes de talent sur côté tout aussi ça non le nom plein place là. En termes de talent parce que là tout le monde côté tout le monde a Ferré, au monde a Bill, au monde a JDT, au monde a Babindombe, au monde a Kabo Seni bazaki otana matana mana. Kabo c'était toi mamna été. Betana o ya bien. Est-ce que côté au taliba chai au stade c'est quoi ça plutôt qu'il y a une individualité. Tout qu'il y a une individualité sur quoi Maison Mère, to BCBG, ni ne va pas dominer makasi. Individualité à Maison Mère, va pas dominer. Donc sur le plan collectif, Maison Mère qui fort. Sur le plan stratégique, Maison Mère qui fort. Mais sur le plan psycho, il y a musique. OK. Net orchestration. BCBG ça makasi timo ya lili. Sur le plan orchestration, mais c'est ok sur le plan stratégique, Maison Mère. C'est ok sur le plan individuel, Maison Mère. C'est ok. Donc musique, les musique yango ya biso comment kate non pour chanter. Et comment na ba stratégie belé. Lelo ba comment na ba politique ataye mo musicien za na elo côté moyoko akabeli batu ba voiture. Kapo koluka ko ça l'influence wana parce que à une autre époque maman ngé wengé ba mtebanda kangwa ba wuti ba mikili ba ye ba mission tout ba benz non na ba kesa non ba sombela mutu voiture te oh non ba sombela mutu voiture tout que là j'avais ndombola ba ouais ba ye na ba benz ba ye na ba benz ba wuti poto ba sombi ba Mercedes na bango na réalité maman musique wana ba sombela ka mutu voiture te. Et quoi ça ils ont dit relation matolo donc ne bozana plan bien pour déjà kuzuka luji lelo so tozoloba wenge il faut
Tutu Kalouche aza mérite munene il faut tout ça les monuments même à na Congo pour ne loko lelo ba benga musique ya Congo ndombolo c'est lui tout ce qu'on a pas parce que déjà 30 minutes déjà le temps nous fait défaut donc déjà la réalisation de signaler Bisson et je crois que deuxième partie non to continue en lobby to ceux qui pena côté tout Kalouche il faut pas ça monument parce que il y a une idéologie ndombolo au lieu de ça vraiment que batanga musique ya Congo etika na connotation moko boye etika na identité moko boye ndombolo et nous allons continuer parce que to salimo différence là que maison mère BCBG sur le plan individuel maison mère a dominé sur le plan stratégique maison mère a dominé et sur le plan paix sur le plan scénique tout le maison mère parce que maison mère peut conseil qui peut belé c'est le Osram chaud en termes de spectacle paix bon je sais pas place ni BCBG peine bané ko mener parce que la place est belé to lo baloba to mona là BCBG ah donc BCBG na que et la musique c'est mon affection ah la vie parce que soit la maison mais au moins individuel ce qui s'appelle l'affection c'est pourquoi j'étais mais oui le kozolo ba on peut aussi dire que j'y vais pendant son banzima makasi banzima malamu que bayembi parce que le logique on va mettre la chef d'œuvre tolo sozi vieux roi Chengenge grand chanteur c'est quoi ma première voix aussi vieux roi Rio grand chanteur à télémi on a sali couler grâce à toi Germano merci Ampaka merci vraiment donc tout ce qui awa parce que tu continues vraiment parce que mamba wenge za tellement belé ti to ya pena basta de martyr ni pena donc sujet vraiment ezaka que le plus grand vainqueur ya wenge c'est Weranson. Il n'y a pas rabino pour les mots sur Weranson donc toiko boya te ezali banaliser ya ça les ali pe appréciation les ali pe constant parce que mutu musupa ko ya pe habiter les plus grands vainqueurs ya wenge c'est JB Mpiana a expliqué biso tala boy donc l'émission est grand l'émission est tellement là pour na biso surtout pardon donc le plateau est ouvert donc yo pe mutu zana moi archive aux ana moi nostalgie aux ana moi idée il y a sujet oyo tu peux aussi nous appeler na ba numéro au bas de l'écran pour que oya pour intervenir et ça vraiment bien to mais un peu ko sunga pe bandeko ba hôtel biso parce que débat oyo banda moi kala jibeboy mais lelo histoire échangea et puis vérité biso to story bango vérité banaka vérité ba maskaka ngote réalité ils n'ont pas forcément vérité. Réalité, comme on a quitté, la réalité, on a pire quand même en vérité. Nous avons bien besoin. Donc, il n'y a pas de aussi ça juste ma dédicace et puis message na bandeko balingaka yo ba tala biso asana o nyoso balingaka na ebi ke boza yanga échanger te na ma musique basenga mutu pardon te c'est bon na senga pardon te nazo expliquer ka popo ba comme alobi mabe ponga se bozeli pardon batu nyonso ne boza wana o bolingaka ngai analyse yango l'immunité précède la gloire baba fan faut miki tsali wana mabakala Fabrice asila ni loko wana yango na bi batu nyonso o ya maison mère lelo to sali analyse ana ndeko na ngai tant na lobi ke président Weranson je crois bo sepeli na oyoka liso appel te bo alobi mabe alobi boy oyoka pe ba o ya BCBG ba ko mo yebsanga olobi mabe mais ce qui n'a lobby mabe na malamu mutu na mutu azalaka na vérité oye ayebi PDG va la Bumba Jamar City Bilenga yolo toujours et zalaka et en plus agence na biso Jaco Express donc Jaco Express na London na Amsterdam tout donc ce qui opesi mbongo zala sir Damas tombe fa Tracy Dinana Glodio iPhone Agora race d'Abraham NM selon mon cœur et puis maître Z balébé les yokutu et ratara ngote merci bangate azila mbalasima mais pavé bukata Gilles Semu jobu elengi na ebike batu tumbalasima merci là c'était Yampaka donc un grand merci vraiment na bino de petit ce temps vraiment merci na réalisation et mais ce comportement toujours sur côté voilà donc on est vraiment arrivé à la fin de notre élément donc aujourd'hui c'est juste une première partie parce que to continuer en parce que c'est vraiment un sujet tellement riche et puis tellement vaste donc to développer car on a 30 minutes c'est vraiment
impossible, raison pour laquelle je voulais à ce que Yampa Kato Sani dans une première partie parce que suite on continue en lobby. Un grand merci à Hortense Mbombo ainsi qu'à Kadim Poutou. N'appelle encore Mbote na base et surtout staff, il y a Monsieur Sapis na niveau il y a Michigan, na niveau il y a Michigan donc Amiral Monsieur Freddy Bozila ainsi que moi Micheline Mpoutou, merci vraiment na soutien na bino na pesi Mbote encore. Na Jacques Maïtou, na Beleli Jacques Maïtou ferme de la paix. Donc vieux a un souci à jeunesse, donc vieux vraiment un souci. Il y a développement, il y a jeunesse, il y a République démocratique du Congo via Tika Rabisoté, donc via Zaka toujours un conseil que balé qui n'a biso bosa musala bozaka toujours pe Tika toujours professionnel. Donc merci vraiment vieux. Tout ça a toujours fort pour répondre vraiment pe ko ça au bosenga Rabiso. Merci encore à Monsieur Bill Mobuka ainsi que la famille Mobuka au niveau des États-Unis. Et car en États-Unis, on a mon autorité morale Hervé Lupanadio. Et au niveau de la France, on a mon Mopache Kemba, mon vieux de cœur. Donc merci vraiment. Et on a passé encore Mbotena Francine Dombensika Kandi Chama. Mais ça n'a jamais maître Fabrice de Boko ceinture noire, officiellement reconnu par la Fédération internationale à judo. Et on a passé encore Mbote na Queen vraiment au niveau de Bondal. On a passé vraiment Mbote Sikozali. Donc très prochainement, on va développer vraiment selon on bien mettre tout quand on donc ça va vraiment bien et si vous allez au moins parce que le solar moins ming dans conscience donc ça va vraiment bien et quant à moi je vous dis merci, on se retrouve très prochainement et restez branchés, abonnez-vous massivement sur Emergence One Télévision. Yo mutu on a besoin vraiment que ba produit na yo to lo bela on Emergence One Télévision donc tout ça dispo donc benga biso numéro ezali wana tous à la vraiment pour nous ça là marketing il y a produit na bino pour nous lobela activité na bino donc tout ça vraiment là pour les donc merci vraiment, on se retrouve très prochainement à suivre.